Un bon dimanche quand on est là. Boubangati, essaye de Nalinga yanga. Au moins, aller tout le temps yanga. Il faut l'inga tout le temps yanga. Un bon temps quoi, un bon dimanche. Un bon dimanche à tout le monde. Dis un bon dimanche à Vieux Zoro, ma bien là. Le Vieux Zoro, bon dimanche là quoi. Donc tellement fatigué maintenant, c'est bien tout arrêté. Moto bandem de chete mafuta sekesengo bino grande avec un grand G na kata actualité nzama mona pe apambolela nga bino bande auto lisusu leo na dossier Manick de Jones na chéri na Ronaldo mwana poto balobi mwana Chypre bande ko réseaux sociaux ningani Zaire eziki balobi Manick balobi bamusu balobi Manick ndoki balobi Manick ndoki o aza mwana oyo kobota bande oto sana analyse moi moké na ozamola ite. Ah oui, akande na bisa bino même dans la sottise on peut tirer instruction. Oui, parce que ça ba réalité zo salema. Bande ko batu balobi mususu balobi Manick mambasoni pourquoi boy respecter bana na yo ba mususu balobi et ya bolingo na bango botika bango. Bon moi je crois que eza ba adulte mi balé les petits en question ou encore les frères en question. Aza bébé te, aza mineur te, aza adolescent te, a mature, a mokolo. Il doit avoir plus ou moins 30 ans. À moi la moquette quand même. Et je sais pas trop. Bon, il paraîtra avec moi à Chypre. Et à zone qui ça, bah galère à bapoto n'ingzalaka, bah m'sou ba le but que non. Manick azo PC bambongo, ali angwana. Bon, je sais pas. Quand on a bon Manick azo PC on a ndimi penza à s'afficher na public boyer à salir réputation ou encore je sais pas trop. Moi je crois que balingani na bango c'est vrai bon et attention il va revendre parce que comment on a de quoi ça jeune azana elenge na éviter et azana banate azana moi cité à balate au fait et ça va compliqué mais ce qui est vrai Manick lobi na bino bien que bobanga te ce qu'on a fait va faire bobanga ta voilà message n'a pas fait ça certainement pas va fan na que bobanga te na ça entre les bonnes mains. Ah oui na ça entre les bonnes mains donc bobanga te yanga yo alobi yango bomona na vidéo alobi yanga yo bobanga te do alaxi bino que no ya moi c'est à love ya lovaka alobi na bino bien que yango bomona ngana tout le temps donc na zaza wana nazoko contrôler territoire kitoko na lobi bomona Macron te na mwasi na Brigitte sikoyo le monde évolue Manick akuta na bolingo balingani na bango sikoyo na oka moi batu bazoka mabe pourquoi pour la moni bato bazo regretter bato ba regretter mwana mobalo Ronaldo vraiment komiti na ba niveau musu ba musu na check on na TikTok na maman le bilanga maman mwana yo na sukola mwana mobalo na sukola mais au sukola oui aza mwana muketa sa bébé te il est conscient donc de bazana bazo sala eloko moko te o eza illégal na miso l'état rien bon c'est lo moto illégal na miso l'état. Il y a une maman congolaise qui a profité de la lisolo mo leka na mboko ya Londres plus ou moins 3 ans passés. Il y a une maman qui na Londres awa bazala ba camarade. Ba tantine penza mikolo dans les quarantaines d'âge. Bazala ba camarade. Moko nzo na chaka mwana ya muninga lisu. C'est vrai côté musuza moi qui document mo te mama be moko alinga mwana muninga ba koma obima. Tangu ndeko na eko ko découvrir lisolo eza mwa molai muke moto kota na mozindo ezate ta onde kwana eko découvrir atomboka kina ko yindisa ndako camarade ne na panza même bilo andako mbila kwei ta mbila kwei ba condamna ke ba ebisi on a droit ya ça désordre na ndako ya batuté parce que mwana no aza mineur te donc les garçons avaient déjà plus de 18 ans. Les garçons étaient déjà dans les plus ou moins 18 ans. Et ouais, bah, entre 18 et 20 ans, na katikati wana dada vraiment moi na moké azaki jeune, bah ebisi maman na yeke non tu n'as pas le droit de faire ça parce que moi non mineur te. Donc, et ça n'est pas monté illégal au camarade no azosala.
bon ya mabe ezaka na likambo yango nde toyokaki on dirait mama wana atiaki mwana bato na kisi bon toyebi te wana ezaka lisolo na mosika mais babolingo ebele tobengaka kisi bandeko bondimelanga ezala nango kisi te na dute te kisi ya bolingo ezalaka mais babolingo ebele tobengaka kisi ya nango kisi te ya nango ka love motema eyemba ta ndeko Moïse Matuta bapekisaka makolo me motema bakanga yango te bakutu de foudre mosusu yo mo mituna omiyeba te me esalamaka ndenge nini eleka ndenge nini motema so elingi mutu ezala compliqué bolingo ya bizarre bato mibale balingani makele tutani bakangami akangami et puis voilà quoi donc on ne sait jamais ce qui est vrai manika suna aja robota te toyebi te soki ndeko wana vivre na yeka ndenge wana to kozwa mwasi mosusu mopanzi bon je ne crois pas que manike pa koboya ye soki azwi mwasi mosusu mopanzi parce que manike quand même ayebi ke mwana wana aza elenge quand même na droit ya vie et il faut bota tout ça moi je dirais na likambo oyo mikolo mibale bayebi eloko bazosala le petit aza mwana moke ta mineur te aza conscient un bel homme, beau gosse, un jeune. Il a aussi une famille, soit qui peut t'attendre, maman n'était pas de connaître, à quelle place monter, mais ezo linga, aussi quand on sait, ni bandeko. Nga eloka na ngana lo bana émission ezaki ba congolais to tika na ba jugement mususu surtout ba mama ba ko finga. Bolingo zala bizarre bolingo zalaka bizarre. Ya mona mwasi mususu agelinga mobali botuna me alandeli nini de même mobali mususu agelinga mwasi botuna alandeli nini neti manike vraiment modèle bomone la manike na réseaux sociaux bomituna me ya mona mobali ba loki etoni en fait c'est ça c'est l'amour les amis l'amour est bizarre et ya motu ya na bolingo ezala se sentir aimé bolingo na esi na ebisa bino ezala thérapie bolingo ezala remède. Si Maniké se sent aimé par les jeunes hommes, que voulez-vous? Ou encore si les jeunes hommes se sentent aimés par Maniké, que voulez-vous? Surtout la réalité, il y a vite un sous garçon à l'équipe, écouter la déception et belé, la Monique non, Maniké na moni, na va na Maniké au sang ma bête. On ne sait jamais. Bref, na moukou, c'est moi je crois que ba mikolomi balé. Ouais, ma bête, ma lamou, mais ce qui est vrai, na bazo ko violer loi ya l'état te ah oui baza ko offenser mutu pete balingani les gars aza adulte mineur te il est conscient manika bébé ta mwana mokete il a des enfants oui mais bon asepeli alingana ye moi bon, c'est vrai la culture na biso za ba biloko ezala trop te ya robomba ma oui mais comme ça vraiment to mesana na ngote mais chez les blancs ça passe Chez les bancs, ça passe. Na c'est Sabino Mokomususu. Il n'y a pas longtemps. Na matina bus. Je crois qu'il y a été. Il y a un passé. Soit il y a un passé, il y a un eleki. Na matina bus, bandero. Na moni bana moko. Il y a des mineurs. En fait, ils avaient. Bazaki ba adolescent. Ouais, bazaki ba adolescent. Plus ou moins 16 ans. 16-17 ans. Milo moi, ba jarwana. Na moni moi la mort moi si. Azolinga betela mama na ye mama abotayi mama na ye histoire vraie na matoyi nanga a betela mama na ye o abotayi cop et pas ya camarade ya copain na ye mo azaki wana lobi camarade na mona azana bien ana ajide ya bisi ça son à 17 ans soki 19 ans elo mo ba jar wana ba di bébé ba do ba âge wana ba za ba adolescent na 20 ans entre 17 na 19 ans abi na ye Maman na petit ami te, maman na luka mobali bazala na mikolo. Je trouve ton ami il est mature hein. Na mona pas bien, ça pas mal. Maman na est-ce quoi zo c'est que non maman na moi mutu malamu. Maman na za gentil a solo rabia za rabia baroza za na bango. Na zo yo la matoyi na ba solo la très sérieux hein. Ba j'étais en fait chez les blancs, c'est normal. Aja bolingo qui paraté mon bala za la mokolo to mona moke. Et ils ont un problème. Moi, ça me colle tout le monde. Ils ont un problème. Ils allaient beau lingo. Donc, moi, je crois que bah mes colomis balais. Donc, tout ça, j'ai raté tout le belé. Et voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Dans un moment, tout ça la peine à bas.
balolé moussa au monde la makambo. C'est vrai, je n'encourage pas. Même moi, si les frères en question ont des ronanga, ils ont dérangé mouké, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais ceux qui nous ont oya lingi. Je comprends na osani vraiment. Na osani. C'est vrai, ceux peut-être de moi n'angande été na hôtel. Na hôtel là. Na hôtel là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commenter. Mais bref, na musika bandeko, nous on n'a rien à voir, rien à dire. Et ça bolingo na bango et puis voilà quoi. Donc ba mikolo mibale ba mamba zo sala. Ah oui, ba mamba zo sala donc c'est un peu ça. Des fois tout tika ba jugement mususu surtout ya ba kofinga ba komo finga mwana batu, ba komo finga manike donc na éviter. So yeza bato bombe bango ni sumbele bato ba bombe ne bozolo bana ba drogue ba kuiti muto sala bango yeza ba fina bango ya ba fina bango yeza ba fina bango donc voilà quoi. Mon homme toi na ninga ko ta drink bon ba biloko ba mela tout maman ba sala. Bref, c'était ça donc actualité bino bo YouTube etambola ka boy nzinja leki boy bolobi pourquoi leki mais néanmoins on a conseillé parce que boy nous on conseille donc eza ba mikolo mibale des fois un moment tout tika pe ko exagérer ka c'est leur vie après tout. Ah oui, voilà. Donc c'est un peu ça. Abonnez-vous, moi c'est MDG de Mofta Sika. Moi c'est la grande dame, tout le monde aime la cima. Les bonnes choses à vous, je vous aime. Merci, au revoir. Bye. Un bon dimanche quand on est là. Boubangate, merci beaucoup. Ngalinga yanga. Au moins aller tout le temps yanga. Il faut linga yo tout le temps yanga. Un bon temps quoi, un bon dimanche. Un bon dimanche à tout le monde. Dis un bon dimanche à Vieux Zoro Mambia là. Le Vieux Zoro, bon dimanche là quoi. Donc tellement fatigué. Maintenant, c'est le temps arrêté.